Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Mbote bandeko balandi le mardi le 31 décembre 2024 tozomi bongo na nkamba elusele miyasika toyebi na bolamu ete milulu ya le 31 décembre ya chaque année pe le 1er janvier ya chaque année et pesamina na bandeko na biso ya preski pe ratelki ya komataka bongo na nkamba pona misala pe mabondeli sika boende toko landa maloba ya Papa Simon Kimbangu pe mokonzi ya Lingomba Papa Simon Kimbangu kiangani na mokolo mwa lelo le 31 décembre 2024 tolanda. Tusamba ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa selito ye utwali ya mwanda velela vika kalanga yetu tuka kwa yelengu seye mwane mwanda velela. Amen. Nakomboa tata mwana pe tata mulimo santo tolalaki na mateyi na biso tata pasteur mutateyaki biso abandelaki na nzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela po mokolo wana tobika. Batata batikilaki biso makambo misato bolingo mibeko pe misala
tomoni bapanzi sango baye mpo ndenge tozotonga Yelusalemi touti epai na epai ntina ezali mosala na bango yango eza kosunga biso na maloba ya bapapa batikaki loba ya sika loba mpe ya kala loba ya kala loba mpe ya sika na ntango ya nkolo Yesu bayekoli nde bazalaki kokoma makambo nkolo Yesu azalaki koloba Moïse mpe azalaki koloba makambo ya tata Nzambe asalaka na mokili lelo totangaka Bible esalamaki ntango nkolo Yesu azalaki na kobima ya bana ya Israele na Egypte na ntango na biso tata Simon Kimbangu toyebi bafoto ezalaki soki totali na ntango ya nkolo Yesu omona foto propre ya nkolo ntango azalaki eza te mpo bapara ye wana ebandaki nano te me na ntango ya tata Kimbangu kobanda na 21 ti Lubumbashi esika nyonso azalaki bafoto wana ezali ntango mpe ya bapapa na bafoto na bilili toza nango kosala oyo bango basalaka yango tolobi eza mosala monene oyo elakisi ke batata ntango bazalaki balakisa biso makambo mingi baloba mpe makambo mingi na ntango biso tobengami bakoko na biso bakangamaka bakenda batata mpe bamawa baboti biso bakenda sikoyo tobengami bakoko batikili biso devoir ya botonga ya Yelusalemi likambo nde tokosalela makasi kotonga Yelusalemi bango mpe batikali koloba ete soki totongi Yelusalemi te mpasi na biso ekosila te oyo ezali 4e génération Nzambe mpe aningisi mokili batata bateyaki biso mingi ndenge tokotikala tokomona makambo ya ndenge na ndenge kasi oyo baza na bilembo tobipesa kosalela tata Nzambe tolobaka ntango nyonso ke Satana mpe asengaki akota na lingomba mpe na kati ya lingomba mpe bapapa balobaki bato ya kodefa bazali mutu na mutu oyeba ye na bizale na ye soki misala tozosala ye bénéfice na ye ezali te tomona sentir makambo ya ndenge na ndenge lingomba eza koningana kasi toyebi ke tokomi na ntango ya suka en 2008 tozalaki na kunda masango
kuna nzembo ezamaki kuna mokili ebebi mokili epoli mabe bajeteki bato bayembelaka biso tozomona ndenge mokili ezotambola kambo ebele ya mpasi kasi biso tozosenga batika biso po ete mpona kobondela nzambe atia kimia bato oyo baza na bilembo ya nzambe susi na bango ezalaka ke nzambe abongisa mokili na biso kimia ekota soki bajeteki bazali na nzembo nasengi nzambe ayokela biso mawa pasi esila kimia eya po papa mfuma longo na nzembo alobi toyokanaki boye te tala mokili ezangi eza kotambola ezali message ndenge toza kolobela nzembo ezali message nzembo mpe eza kobondela mbala mibale nzambe alimisa biso jeteki Tango ikuki bana mosusu na yebisaki biloba na ete tozali kosala likambo oyo emonana omokili te yake na moto na lobaki na yebisaki biloba na ete tozali kosala likambo Mopepe bandi, somo mopepe bandi, mopepe bandi, mopepe bandi, mopepe bandi, somo mopepe bandi, mopepe bandi. Bye.
Merci, je te quitte. Tora Nzemo. Papa Dangé n'a remis bien. Nous avons reçu la Likambo depuis mon culier Salamana de Monanate. Biso batikla ki biso programme nene. Na 5 mois, papa batrasaki ndenge pasi koyela biso. Biso baponami usala na biso kobondela. Bondele ya tongo, babondela bangonga na soirée. Babate mokili oyo Nzambe akosala so bato mosusu te biso kaka mpe na mabele oyo akochange te kasi tolanda oyo nyonso bapanzisango baloba papa ezozanga te tozolala nyonso papa aza koloba bateyi mpe baza kolala te biso tosalela mosala na solo mpo na mokolo wana basi ezala te nzembo elobi mpe baweyi bakozonga likambo wana ekozala ndenge nini ntango wana nkolo yesu akolia ntango wana mokili ekosamba eza mokili te ekosamba mpe mposa biso bato mpo masumu eleki mingi ntango oyo ezali ntango ya biso bato mwindu mpo tata molimo santo azali kati na biso kotosa nde eleki malamu soki tozotosa te
oyo nyonso tozosala ntango mpasi ekoya soki nzambe alobi nayebi yo te ozangi esika soki bayebi biso na ntango wana esengo kozala bapanzi sango bazobomba te papa liangena mpe azaki claire oyo batelefone tozosolola ya singa me mikolo ya ekozala suki ya singa te meme oza na zamba na bilanga babengi yo okosolola sans fil papa alobaka avant ebima papa alobaki yango avant elelo tozokomona makambo yango baaudio kofingama makambo ndenge na ndenge toyebi ke tozokobebisa ekopesa nzambe kanda totika biloko wana totika bizalelo wana 2024 souffrir naloba ya mabizu le moment 2025 eza biso mapamboli biso batosambelaka biso bakroyant ataki mbango totelema na esika na biso wana totelemelaka tobebisa te bato mosusu mosala na bango mpona kosambela mpona kotia kimia me oyo tozali kobebisa toyebi ke nzambe akosilika kanda ya tata nzambe soki alobi bambula ebeta susu te oyo toliaka tolonaka yango biloko ekufi moi makasi mpe bamba ya kosokola soki ezali te meme ezali me mpasi kaka molunge wana tokosiporte te kambo mibale kaka wana nzambe soki apesi biso punition tokufi bambiso toliaka eutaka na mai oyo tomelaka ezali mai ezala banyama ezala babisi tokomona mpasi kanda kaka wana kasi soki tozosambela toti nzambe liboso mbula ezali bambo ezali mpona kokausa fufu toliaka biloko toliaka nzambe atiaka yango ezali nécessaire biso nde toza kobebisa bapanzi sango mosala na bango koloba verite ya nzambe alingi nini asali nini kote mpe mpasi ezali baza kolakisa bisengo soki ezali baza kolakisa eza devoir kobana ntango ya nkolo yesu ntango ya papa kimbango na ntango ya bapapa kambo nyonso bimi mpwasa totelemela kaka na mosala tozosala yango nde bakofutela biso makambo misato ya bolingo mibeko misala tobosana mpe te tobanga kanda ya tata nzambe bobangi ya tata nzambe ezali ebandela mayele towelela liboso na mokonzi ya likolo oyo etikali ye moko nzambe akosala tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata mbali mosantu amen. Ya solo bandeko balandi to silisi pona mokolo molelo le 31 décembre 2024 awa na nkamba eluselemi ya sika to landi matei
tolandi maloba ya tata mokonzi wa bule pe mokonzi ya lingomba na fin de l'année oyo 2024 to bomba pe to salela pamba te 2025 ezali kozela biso to bongisa yango malamu nde na yango tokosukisa bongo te sans ko remercier papa Lambert Makwemimo pe maman Fifi Ndongala nde na sima ya kamera ezalaki bongo papa Lando Afonso na elobeli maman Magali Sunda nde tokutani mokolo mosusu. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.